et qui se met à dénigrer Ferregola. Non, Ferregola, que ce soit Ferregola, Fabregas, Werrason et autres, sont des artistes locaux. Mon frère, je suis au Cameroun. On écoute Ferregola, on écoute Fabregas, on écoute tout ce que tu as cité là. Pour toi, l'international, c'est quoi? Quand on la télévision, au fandi, aux 8 ans, il y a un ferré, bazaba local, on a type costume, bon ça la honte, il y a une université beaucoup tanga. Pour le artiste de Kobanda Wendo, si lelo aleki batutu aleki na ba Koffi Olomide aleki na composition no artiste na za nil, na spectacle azanil, na live azanil. Azana makasi ata moko te, makasi nezaka na luketu na kobi. Ko sana. Ya kwa koloba ke artiste na bino leki Koffi Olomide na composition. Atia ko leka ku faire te. Ba faire ba fanda ba ndima Koffi. Et rattrapa ken, et rattrapa e. Le ba beta masola disque d'or. Mais to mona ken na 150 CD a 6000 na maboko. Azongo wapi? Voilà, merci Nabalandi Nyoso, Barolanda, héritier Iboula, représentant valable à l'homme de Beta Biloko. L'homme de Misala, comme je dis souvent, abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Et ça la rabiso plaisir, et ça la rabiso qui te connaît elengi na bandeko Nyoso, ba porta rabiso vraiment na motema, bandeko balingaka. L'homme de Beta Biloko, l'homme de Misala, ne na lobaka que non, to vivre kaka na bola mwanzambe, ceux qui to lal to lamuki, il faut to betelara nzambe maboko po yende mokonzi yende le maître de tout le maître, yende le maître suprême, donc yende mo pesi pema, yende pe mo pesi na nyonso o tozana yango. En tout cas nzambe wana na bandeko tu ba kolanda biso ba bonjour to ba bonsoir na bino, ça dépend na ero bo kolanda biso na yebi que nzambe a kosunga ba gaulois ba gladiateur ba mourir à bonne musique, ba continuer pour savourer toujours la musique de l'artiste Ferregola, parce que musique oyo e bersa bango na kokola na bango, musique oyo esali ke ba kola lelo ba comprendre ba réalité musu na kati ya ba couple, ba réalité musu na kati ya ba vie sociale, ba réalité mususu na ba vie humaine auto ko vivre. C'est grâce à la musique. Musique est bien. Musique est européenne, ça va conseil. On peut battre ba sepela ranango. En tout cas, merci beaucoup. Na bino na bandeko tout boko tala biso na lo ba restaurer za la ka moko na kati ya ville à Lyon. Jogo na peso bambote. Restaurer za la kaka moko na kati ya ville à Lyon. Restaurant biso na biso 5 étoiles et pas na biso Sims. Bazala ensemble na Eclipse Lomingo. Toujours drapeau de Lyon. En tout cas, bandeko tout ba kota la madame Laurentine Lola waza kota la biso bambote ne place zoami ya Bruno Lubika mbongo propre motema ya mama Linda. En tout cas, bambote na sanda wangata mama na Petit Brown Junior na Broly di za match. La di fumu mokonzi ya Aloste motema ya Arlette Fumu. Pourquoi pas vie na ngai balobi Janisita Chunga Mputu Banga Muchuri le gourou du temple Kavutuka. En tout cas bambote na yo batutu ba kotala nga Jessica Djenga London, maman Fanta Fofana, maman présidente, à tous les Gaulois, à tous les gladiateurs, pourquoi pas maman Odette, maman ministre. Merci à Yannick Kayenga Kale Amboka, la vraie monnaie invisible. Neto Goloba, le moment est venu, l'artiste Ferregola Oyo Azapé nominé na African Entertainment Award aux États-Unis, et place au artiste Ferregola Aza nominé. Tout le monde plein des artistes au Bazana, tout le monde ba Sidiki Diabaté, tout le monde ba Maître Gims, tout le monde ba Inons Bi. L'artiste Ferregola a préféré Aza na 8e position, a préféré Ezabongo Gims Nalandi. En tout cas, tous les Gaulois, le moment est arrivé, allez-y, tokende ko voter artiste Nabiso Ferregola et ça la rabiso kitoko na elengi, parce que l'artiste Ferregola tanga beta ka banzonzo tanga lobara lobara que non azaya mukolo alobara yango na tina
alobaka yango na tina. Après avoir faire éclater Mwanda, artiste Ferregola dans la Kinshasa pour préparer déjà ba nzela mususu o azanango pour na yebi ke na minute oyo bandeko ba ko zela sortie mondiale ya album Dynasty volume 1 volume 2 plutôt. En tout cas bandeko baza ko zalaka impatient ne bo ko zela yango Ferregola amibenga ya mukolo te mais ya Ferregola batunde baloba na Ferregola za ya mukolo tango embaka vita imana batu musu bazalaka wapi ya to moni bandeko musu ba ko na télévision bayebi histoire ya musique te il faut tozonyisa bango na nzela Elvis Pocho balancera image oyo ya Ferregola tango akoloba ke azalaka ya mukolo na bango nyonso en image s'il te plaît. Je pense que nous on a une génération tout le bien ngam naza ya bandenge ya génération ya biso autre babé on est 6e génération 8e génération et 5e c'est na mozo mikolo nde kati ba génération bon to se focaliser na génération te poya comme faire à lobaki ba ju génération ngane mnaza ya na génération alors tant que ya na génération lobina nuté il faut faire très attention ngane mnaza ya na génération donc na on a lobaki lobala ngate donc la génération la binoni yonde ya ngane grand frère ngane ya ba osiligateur yo mo s'auto programmer ou bien peneza non la génération biso ezanga yaya parce que ta on a salaka vita imana artiste mona na bimisa rata azalaka te tango ngai na bimi nazo yemba na banimisa boye artiste mona na yala vite ngape na kenda poto liboso ba tutu do ezaka ngade yaya album osala liboso ba tutu te pour vita imana oyembi ozali na kati ya groupe to sala nazo ba yaya voilà ngo yipsanga te na bima liboso na nasi botali image oyo tant faire ko décrire ayo bakina za ya mukolo tant beta vita imana na voyager liboso bango tout mais siko batu musu tant ba ko na télévision ya ko ya ko lobaki que artiste songolo aza international na mona ngo eza ba faux débat oyo to mona yango ka batu akawana ba yaki nango et les messages question na costume yango pe ka na même débat donc aucun des recherches mais to kota wana calamité ton ochela bino image ya Gauthier Sey na otela bino image ya era et puis bino moko na banda ko boko sala banalise ngape na koloba na sous-marin to meka mpe ko comparer nde na koloba na ba Gaulois gladiateur to bimara nde na distraction biso to wana posa ya artiste na biso abetela biso ba concert to wana posa volume 2 ya Dynasty ebima parce que objectif na biso ba Gaulois ezala atteint objectif na biso ezala atteint na nini parce que faire toloba ete tokopesa ye disque d'or bandeko pe babina façon oyo volume 1 esombami tangu tokoteka lisusu volume 2 l'artiste Ferregola akozwa disque platine biso robeta 50 et robeta pe 3 ans et robeta pe 4 ans mais tokozwa yango parce que nanu te ba dévoiler biso ba vente ya Dynasty volume 1 donc bako sanyisa yango na volume 2 ba dévoiler biso poto yeba est-ce que artiste na biso akozwa disque d'or to akozwa disque platine et puis bandeko boyeba bo biso makamba snap etali biso te biso so to kozala certifié so to kozwa disque d'or na biso to kozwa yango na risa si tout va bien parce que Ferregola aza produit na katia maison Sony musique o ezaya ba anglophone donc bako sanyisa ba vente nyonso et place au nyonso l'artiste Ferregola a tekati volume 1 na ndenge to ko teka soki album ebimi ya volume 2 et ko lakisa makambo wana nyonso donc ekozala bien mingi en tout cas toyeba ndenge nini ya ko consommer album na biso tango ekobi toyeba ndenge nini ya ko somba yango par rapport kaka nde to somba ti na Amazon France ndenge pe to ko continuer ko somba soki ekozala accompagné na vente physique tokoyeba yango tango ba ko annoncer biso sortie officielle ya album bandeko botika ko déployer botika ko lela par rapport bandeko ba ko benga biso na ba téléphone Clem Blessing moto moko bien moto moko trop passir bandeko ba ko benga biso na ba téléphone que sortie album eza quand boyeba ki artiste Ferregola azo profiter ya ko kanisa pe ba clip fois bimisa biso ta 5 à 6 clips
ezala accompagné na album par rapport ya ndenge basoli na maison na ye ya production na Kinshasa awa a tourné quelques clips azoke en Afrique du Sud a retourné quelques clips tant a tenu pe poto pona ko en finir ba clip et puis ba pesa biso date officielle tokozwengo na page ya artiste Ferré Gola ndenge kaka batiaka bakotia bokolanda epuis tokopanza information na bandeko tu bazala toujours na cible ya kosomba album to ya kozala déterminé ya kozela album na biso esala nini ebima po tosala nini tosomba yango to se sensibiliser na minute oyo concert na biso ya Stade de Martyr concert na biso ya Stade de Martyr boyeba te concert na biso ya Stade de Martyr eza déjà na Amazon France oh eza ko évoluer déjà très bien ya to ko senga na ba golo na ba gladiator c'est le moment to kenne ko consommer yango na Amazon France tandis que bande ko musu o ba bete pe ba concert ya Stade o ba concert na bango to ko mona yango te atana plateforme moko ba ko teka intégralité ezate yango bo betela Ferré Gola maboko bandeko ba ko loba na télévision que Ferré Gola za matin Ferré Gola za local botala siko professionnalisme faire un petit concert il y a Stade de Martyr le 24 juin na mois de juillet abimisel bino intégralité ya concert ya Stade de Martyr o batu mususu ba ko kokape ko bimisa te ti lelo ba concert na bango total la yango te mais lelo Ferré Gola to robeta tolo pour so koti na Amazon France bandeko ba ko consommer concert na ya Stade de Martyr bino makamno so boko loba na gauche na droite na est soki na sud na l'ouest etali biso te mais biso musala nde yango za komonana bandeko ba ko landa concert bandeko ba ko somba concert so oya bino eza wapi quand boko na télévision ofandi ozui tan na yo ya koloba ke Ferré baza ba local olati pe costume boko sala honte ya ba université boko tanga boko sala vraiment honte na ba parents o ba futela rabino Minerval d'abord ko sala loro mobo o balati somake polo on a lati za bleu mais ozo loba eza noir ya boko sala et puis bozo ko bosana ya ko loba ke artiste na bino le ki Kofi Olomide na composition atia ko leka ku ferete ba faire ba fanda bandima Kofi menganga o forma bino o asala bozala o bozalelo boko tinda ba bruti moko botolo ba bongo alati costume il vient à la télé pour se voir à la terre or il y a des choses o esenyi bolobela boko koka kolobela yango ti Elvis Pocho za d'accord na ngai atia la biso image ya Gauthier Sey ochali biso image ya Gauthier Sey ochali biso image ya Era Ramsès après nde na rozonga na fandika wana après na rochité to betara biloko qui y a disque d'or certifié album Tokos au Ebima le 7 juillet 2017 au disque d'or et aux en 2022 5 ans et 3 mois après. Dans la cinquième enquête, j'ai dit aux gens que j'allais revenir pour vous expliquer les mystères cachés, n'est-ce pas, de ces disques d'or. Je n'ai jamais dit ici que ma conclusion enquête n'a pas un mais na yeko ebisa balanzi ba détracteur na ba nyonso balanda ngai boyoka mituna o ngana tuna ki snap o équipe na ngai ekende tuna snap o pa avocat na ngana Israël Mutombo ade na Paris avocat na paix a commis de yakuna o ba sa séance de travail lundi et mardi na équipe à snap tango moto azwaka disque d'or maison snap à remettre yo disque d'or à repérer au disque d'or où ils allaient et l'emboît disque et ça suivi na brevet pour appuyer où il allait disque na yowana et puis il y a beaucoup maison à organiser quand on va cérémonie il y a repérer ça yo il y a qu'on remettre il y a qu'on reconnaître yo si quoi yo tant on a né kotala disque d'or il y a ndeko na biso timba fali pupa ya mituna on a tuni snap pona za miyano wana pe et c'est commis mais na popé sabino ngona ntepo de cesa na justice na lobi mais wapi cérémonie au snap ba cause snap ba pesa ndeko na biso fali pupa timba disque cérémonie na emona na raté tuyoko mona paf na Stade des Martyrs journaliste moko ya RFI
Claudicia na moko ya mwasi baye kopesa disque. Claudicia asalaka na Snap te. Est-ce que Claudicia était mandaté par Snap pour baye kopesa disque na Kinshasa? Question à Bosso. Question à Mibale. Est-ce que va profiter de la notoriété à Claudicia ou à un journaliste international pour imposer dans le Congomani Banso disque d'or voilà qu'ils aient réellement Snap? Question à Mibale. Question à Misato. Cérémonie officielle au Salman à la maison Snap. So tali na site il y a solo Snap. Au moins était tant que magic système bazui Snap a organisé cérémonie na salle et un spectacle et à Olympia à remettre bango officiellement. Tant que artiste belé bazwa bango ba loi ba salle na France kuna parce que eza makamesa mis sur le sol français. Ba PC le cérémonie c'est makana sol français. Mais oh il y a le cérémonie ko c'est makana sol congolais. Et on recourt à un journaliste international qui n'a pas une fonction officielle au sein du SNEP. Ce sont des flous. Et pourquoi avoir entendu 5 ans et 3 mois après? Oh yo, et c'est net au Sabiyano, tu as quoi Sabino? Et puis étant motorisé. C'est pas grave, mais tu dois pas le dire à la télé. Et ça qu'on dénigrer moto, qu'on rabaisser. Et ça infraction grave. Malheureusement, ce sont les propos de Gauthier, c'est qui ça plainte. Alors, dans la plainte, on va un peu avancer. On a essayé de parler. Les Warriors, je vous adore beaucoup parce que vous, à chaque fois il y a quelqu'un qui joue quelque chose à votre faveur, Boyara Boubini, c'est génie. N'a mon maître, mon boy, ceux qui maître qui gagne, à qui n'est qu'on ne pas c'était maille. Bino côté qu'on fout la ben connu, pour la recours, il s'affali, Boza ma casse. Mais pour réfléchir à long terme, il y a des cerveaux vides. Le Messie, qu'est-ce qu'il a dit de grave? Il a dit, mais on ne s'attaque pas à ta vie. Donc, dans le propos de Manix a traité Ferré. Voilà, merci beaucoup. Bolandi Gauthier Bolandi Era. Boza makasi pona koya kotombola ba kombo ya batu. Mutu mo ayeneka na télévision, sokaza koyoba pour artiste na bino bimisi ba paquet. Sokaza koyoba pour artiste na bino boye ko commenter. Boye benga batu musuba ba intelo très intelligent, très sage. Or, boye ko bosana te na makambo nyonso boye ko loba. Et qu'on rattrape bino ata lelo te et rattrape ken et rattrape e le ba beta masola disque d'or mais to mona ten na 150 CD a 6000 na maboko azongo wapi abimisa mbongo asomba bozo ko matisa batu boko pesa bango ba éloge moko boye na makambo ba ko sala te. Les gens oublient si réellement les messieurs question na journaliste ayambaki bozo ba question oyo o Gauthier Sey ako tuna o tuna ki na Snap bo pesa type wana aya sikoyo na ba réponse afandi yo bandi ko poser ba question à répondre au lieu ko loba ti artiste amno de kobanda wendo ti lelo aleki batutu aleki na ba Koffi Olomide aleki na composition no artiste amno za nil. Na spectacle aza nil, na live aza nil. Aza na makasi ata moko te, makasi nezaka na luketu na kobina. Mais si quand on besoin na télévision, boya koteka parti fort ya artiste. Boya koteka la ye, boya koteka musique na ye, o bino bo sepelaka na yango. Musique o eumelaka na ngote 1 mois 2 mois elimwe. Bato boninga bo sakana na ba grand calé. Ba papa na biso taboulé ba kin kester ba tika ba empreinte na musique na biso artiste na bino empreinte nini o ya tika na musique ba ndeko bo excusenga empreinte nini o artiste na bino atika na musique bo la biso na télévision bo ko la kisa biso bo tekela biso ma image ya ko loba ti artiste na biso aza wow aza danger na boye jusque là zo convaincre biso ne l'autre to mona ana Côte d'Ivoire ba tiena live babi nzembo na emo ya amor ayemba yango bache son ya dessin animé
ayemba yango ayemba te. Mais comment vous venez à la télé à koloba biloko artiste ozani laza makasité. To pese une force. To pese force aye ko la live, to pese force aye ko la spectacle pour maramna ko bina nesa nini e combiner aye ba pena ko yemba. Bolongo la machine. Bolongo la machine. Tous on fait rigola nenga za ko yemba loka kanza. Na acoustique nenga za koyemba loko akanza nenge vraiment za koyemba loko akanza sokoto yoka artiste na bino est-ce que déjà a interprété ta nzembo ya grand moko ke na live ne bo azo yemba yango déjà en image Elvis Posh Olanda toyo balobio Bwana se mon pepe ya pambali Mabeto kosalaka na baninga Ekofutamaka awana se Ata soki okwei na nzela Maboko na yo ezala se mpeto na miso nzambe Biosak omana Biosak omana Kungola ni mato yo yoka Kungola miso na yo yoka Biote. Voilà, ba Gaulois, tous ala toujours motivé, tous la album na biso Dynastie volume 2. Tous se sensibiliser, tous so mayango, tous boya piraterie. Tous se sensibiliser, tous so album ya artiste Ferregola et pe sabiso makambo. Na ba objectif autoza nango to atteindre yango pour notre artiste. Ba séance à répétition za robana déjà calamité et puis ba préparer voyage bongo ya États-Unis tant ba okene ba beta ndule puis ba zonga total sur makambo ya Lubumbashi total concert ya Côte d'Ivoire total ndenge nini makambo ekokende tant bo discuter na makambo artiste international artiste boy Elvis Posh la biso image o ya ivoirien nenga za koloba ndenge ya yebaka feri ayo akalingala pas tellement abi bimisa biso na makambo etali au international au nani en image. Fabregas, on écoute tout ce que tu as cité là. Pour toi, l'international, c'est quoi? Arrêtons un peu ces débats inutiles. Dire que non, Ferregola doit apprendre l'anglais, il doit apprendre le français. Le lingala, moi je ne comprends pas le lingala. Mais j'aime la chanson congolaise. Donc j'écoute beaucoup les rumbas chantés en lingala. Je ne comprends rien, mais j'aime ça comme ça. Donc je ne vois pas de complexe à chercher à parler bien français ou à chercher à parler bien anglais. Non. Revenons à Gauthier, qui est pro-Warriors. Arrêtons un peu ces débats inutiles. Dire que non, Ferregola doit apprendre l'anglais, il doit apprendre le français. Le lingala, moi je ne comprends pas le lingala. Mais j'aime la chanson congolaise. Donc j'écoute beaucoup les rumbas chantés en lingala. Je ne comprends rien, mais j'aime ça comme ça. Donc je ne vois pas de complexe à chercher à parler bien français ou à chercher à parler bien anglais. Non. Revenons à Gauthier, qui est pro-Warriors et qui se met à dénigrer Ferregola. Voilà, merci na bandeko tout o bazoki ta ko landa héritier Ibula. Na tiki bino na image wana ndeko na chat to komana to sala débat ensemble. Merci beaucoup na bandeko tout balanda ngai. Si vous avez aimé cette émission, il faut dire merci à Elvis Posh qui est derrière la caméra qui assume la charge et la disponibilité de cette chaîne. Abonnez-vous massivement bandeko tout ba ko tala biso partout au bozwami, bozala toujours focalisé, bozela date officielle. Il y a sorti, il y a album Dynastie volume 2. Quant à moi, héritier Ibula, tout mon ami, Soki Nzambe Azongi Nanute. Play.